solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Batingana sala kakitefe la dibala na binwe ulubatinga inafunda kayo na mubali na yo uluba ilikambo italia nilikukwe senele na kai wewe telefone italia watu kweli kambote telefone na data kwa sunita mubali ni mtata kubena jamla seri wa ngana hivi senele na kai seti kuwantu lala kinzala mpwana peli ajamba kati motane ko sundolo telefone soka mimi la kanti luka ya isika sai nada moto na moto bakutani nada ile sanga yo tambula kama leo kwana ni na yeyo awa kira bien malembe nanu malembe papa yamba lobi nini bokira bien quand tu m'appelles yami badi tala na nusuke fais ça deuxième appel ka bo la nzala na ese bino bo veiller na téléphone na ngai parce que son ba na ngai obenga na oswa été akoma mona lokwa na autriche ilimbisa tala na quantième appel monsieur dali pe quantième wana tala na obi monsieur dali quantième tala na bisutu yuki quatrième appel manqué na solo papa ezaki ko vibuli ezaki ko vibuli bosa ba chier nga nakenda konyoka makuna mpo bazwa mbongo bapesa bino sengile bisu palido bino nde fo bosenge pardon ebisa elimbisa fukama na filme bino natindela ye ni bosala baje na makambo mosusu tutia maboko awo maboko awo mere te uyibu loba na bandi nao na papa papa mobali ya nada mobali na nada limbisa ngai tata ya nada limbisa ngai moboti na nada tata na ye pardon ekomela mpe Patrick Baraka o arrive nya Lubumbashi pardon ekomela mpe Patrick Baraka o na Lubumbashi na revenu wa na Lubumbashi ekomela mpe Tete Ndai Maboko Bank ekomela Tete Ndai Maboko Bank na putu trésor na do kanda mobali Rachel Futa Tete Ndai yele mutambongo Tete Ndai Maboko Bank mobali Rachel Futa mama Rachel Futa mama Rachel Futa ayopelo bambala yopelo ba pardon o ekomela Tete Ndai ya lubara mingi na français. Français. Mon mari Yanad, moi je te t'aime parce que tu es mon oncle. Oh maman qui sème, maman ta biloko. Quand mon oncle na okuna. Botelema. Nazo benga yina otindele pe na banini. Bo s'excuser bino moko. Ay botelema. Telemisangai. Ye kumtu makole lemba yo makoza bien atelemisa. Azali mobali azali makasa ukuka. Telema papa. Comme ko si bangate na opeksa. Na telemisa papa. Mi c'est ina ndeni. Pardon. Tala zangu bunda na lukula cha buta te falima ya so. Makolo lokwa ya jouer bo. Yo kanso bana baboba pona batatanga na loke patata makomi lembuka bo. Na bala bo isa kufinga tata na yo. Singa moto na soda suno bana papa lika mama okotango. Kitami. Singa mbali na pardon. Alo? Bokiro. Limbisa ngai. Na jaki ristre. Telefone na jaki na ndako wana na. Leza tata nada irresponsable. Tata na ngai tata na nada na jaki irresponsable. Telefone na tikaki kuna na chambre. Pasipe mama. Lele jako vibrenga na mono kyango tena ba vibrenga. Pasipe mama ye pa. Mama jako chengo pe pradwa mama na oida. Alu mukilu yibinga ibia mukulu yaga na lambila ga yonfumbwa katumba kana lame nano mona yete omba inanga sikapa nan lungwa miti mwa Jacques akufa yo ko Jacques na so saketa tato monene Jacques na busani oh lambila kesa mbaya afindi awamba inanga afindi mama déjà bolia te Monica erreur bosali na lokwa jeune sec. Donc so moninga bolo ba bonjour maman olangi po ba jeune sec bandi. Bino na matano ka lokwa si femme.
Si femme si kaka. ilimbisa ya ya. So tukondi bantu bakuseka kaka yo. Et vous en sentez bien. Pourquoi tu as quand tu as parents soi? Uyiba ngai santinyo so alulu batina. Maman na ibo kota kuna to ça échange de paroles. Koto. Nakwa tipolo wana. Koto. Utaku baby cha makambo na wewe ajakusala tu papa. Est-ce que loko maman tikali kaka? Baby na luka mama kwanga na kosola mele na kwa na jalia banda. Ulala salama kasi lo mike michopo no e kata mike michopo na ndo comprendre. Na tato na boti yo taku kufita nanja. Mama. Yule tana bete yo. Soko lingi na pesa mbongo lia lelo beta mama. Nakuboma lolo na. Beta ye. Biso nde mbali ba beta biso no batina yo beta mama te. Beta ikande na lobi Na mbuka oyo respa ba mort ezate. Omona bazo kunde bembe likolo ebembe. Kaka na kwana na kena samtiere ina keta la tomba tata na bino. Webi na kekuta mwana mwasi batieri kwa tata na bino. Femme kwata. Mamba una ebi no te. Nazaki na projet fait to gena Natasha kuna to ke bongisa Cynthia papa. Mais nazaki na choix te parce que na voyager na kende Dubai. Mais naza déjà na kini na ke osala. Sala osala. Pa mwasi wana batieri kwa tata na bino wana uyebi etana yete. Na ke ndo sala. On est naza. Soka tata na yo apesi yo baleki. So mona ngweza. Et pas moi batieri kolo wana aza mwasi. Basi bakufa na bango oyeba selo te. Oh mtakufa nde aza mutu te. Oh mutu sasa kufa na oyeba ne lo te. Mutu oyeba makamde za biso batoza en vie. O asa kufi déjà ça kena ye. Kela ngwa alubaki akumi déjà na rond-point fort. Azo ya na usepila. Yo na ibi caractère na yo, na ibi zaidi na yo. Uzo yuka. Yo po yebi kela de. Tango zo kola wana. Wana kola, bozo tanga wana sema chasi. Na bankela. Ayi papa. Wana nziango imvunzi likofa changa. Soma. Ngeni ni Zedia. Tinda ka biloko wa Dubai pana ye. Auto Zedia. Oui. Atinda ka ipana. Ebono tinda wapi papa mko tata yo mo. Tinda ka na Auto Zedia. Auto Zedia za kana assurance. Oh. Ngana lobe kutu ngata ba yebisinga o agence musuna okende te. Ngaka kuna. Auto Zedia. Ah, ye fin pende. Suna tindi biloko na ngai kenda ka vraiment. Pas moni ba science ya otinde zebele, mais Zedia nde izaka na assurance, na sécurité. Soko otie na Zedia te otie pas JC Colis. Ah, quand on parle de la souris, bonjour. On voit ça que... Ah oui, bien. En tout cas, papa, excusez, les amis, on va tous. On est venu gâter na bambouteillage, na bino, yamboko. Biso kabui. Nangola embouteillage za te. Tes amis, comme si à wate. Moi, place mon bogolia. Ozo yibaye. Lopez. Oh, Lopez. Femme quoi t'en rappeler que pendant ya propose ça. Ozo yibaye te. Mwana musungu te. Na yebi. Musungu oyo abandaki bangsa yo. Musungu abanda ola bangsa yo makokolo. Kasi mwana na yeye. Wala na mbinjo mo babenga na mnombo chuli cap. Ezana banzete. Bikakala. Oh, mais collier. Ay kila, comme ça propose ça. Kila. Yole nana kuli. Non na botite non pe na bali kila. Oh, banda kalana. Yango na nga pe na jijaki bon. Banda na yiba ye non na muna ye na mwana mbate. Na yuka yeta lungu. Sina ajo. Oui. Oh. Pozilani. Na fina kacho. Ne bazulungu ya bazemi. Mais moi non non na kanga ina atana zemi moko. Mais ça va me faut comme bal mo. Ya kufana naye. Ya wana na jijaki bon kwa yopo lubaki. Ozo ya makambo ya mabala. Na lubaki na propose yo. Aza kwa proposa na yo. Kwa kula tuyiba ni bizale yo yibiye. Yepa yibiyo. Papa. Boku yiba na. Papa. Ayibisa kiyonyosho. Yo gosalela nga shwate. Nazali yana shwana nga. So moni na lungwe mboga musika na ye awa na ye pamba te. Ezate ke kinde na ye bo mbalmo luka mwatimo opesa ngai. Et en plus il y a ça donc nde kona tokolo ba ke to après to bando sakana na do akoma lukwande. Aza kwa nde kuna yona ndenge nini ya aza mwana musungu kamaladi na ngai. Yona kuzata tamoko. Ezani ngana ye awa na ye teke ona luka mwa na ye ndebo ketika nga. Ponde za bona akende. Nandaga ya mwasi nanga fona ke présenter
Na joie de moi aussi déjà. Oh mais papa, nous sommes allés na téléphone té. Ngate na sala nyos. Non, que la dame à l'aise. Papa, ils n'ont pas de problème. Le quoi, c'est la salade de la chouane. Il va forcer à monter. Que la salade de la chouane. Nde to mais ça n'a pas vraiment. Non, problème. Tu as besoin de le quoi. To comment de famille. Mais ils ont bien OK tikanga. Problème T. Ça vous idée est bien dans la T. Ça problème. Non, papa, ils ont pas beaucoup la paix, tout ça déjà famille. Ah. Beaucoup de compagnies. Moninga na wana nani? Natasha. Natasha. Natasha comment peut monner na. Ja o monner na obinge na oyebise. Oh nena no, mal po biso libande to yoga. Ko ngodo mote zo pela. Mboke zo pela. Akuma oteka na mopona te. Te to kenda na Dubai. Mais makambo c'est koli. Papa, zwa bakiti tsa awa. Oza juna mama yaka mama yaka. Ero ndoko motu na bakiti ko mona kwa Ke na pangu saki na sugula. mba ngendo ko. Saki kwa Mutu na pesa $100 na butu yote. Siko na butu simona na tomo mo sasa bakanti. Mba kuda kene rukani. Papa, bazo ya pour ça démarche. Pour ça démarche papa. Tamola bien. Tamola bien moi fier papa mon qui papa na malo ça solo. Papa, tout ça ça va chez. Au monde qui comme va partir papa. Maman qui ça na ba kiya wa. Qui ça na ba kit. Qui ça ba kit na c'est. Le ba mo ba na tamola bien. Lobi na butu na pesa ke $100 alobi. A OK ba ma ma kolopo. So ba mo ba na na famille bo tamola na pende tamola. Fonga te bakunda ka yena mabele na mwana kansi bonga. Talinga te juba pota ka pa tatane na mama tenga nga za ka to yoki. Tambola bien. Mais papa, sina tango lite. Papa ça va chez. Na kwa kabilo na no libanda. Ai tambola. Ah, pourquoi t'entends? Tu sens papa zonga non. O moni ke ko kumba fantile. O ni mo sabote libala nga. Soko na tamboli ndenge na tambola ka wana bo yo kurba wa. O moni. Tikawe na japo tambola ni mo. Papa. Nani? apa sapata mususu kwa hivi mzee. Oza patron so mnene au balsa. Yamne. Bon, de toutes les Oui, t'as patron na ga sorti. Merci, tout ça papa, tout ça. Encore patron so au balsa. Zate ba changer ba parenté. Merci. Ozoyoka. Merci. Boza ba idiot mais na on dit mabino kana nde boza ele. Merci. Répétez après moi toza ba idiot. Toza ba ridu. Ba ridu. Rido te na bi idiot. Ba ridu. Lidiot nde. Toza ba ridu. Ngana ya idiot. Hein? Ngali idiot. Idiot. Buka bino kona bino. Merci. Na okuta kuna kasi. So mobile na ngai era okuta parce que ngana ofuta bino. Wa ba para na nga nazo traiter bino le quoi ba mususu po balobaka na era musala patron naza patron ba travailleur baza ba travailleur. Moete. Merci. Ofandi nie otila makele toyo. Kama mnoko naomba tubatoro kutoka kwa. Ole Dakanga motema, dakanga motema. Bana yaka na motema. Kanga motema. Eza mbata na mwana. Loba je fais bien. Hein? Loba naza bien. Bilangani. Loba je ça ça marcher. Loba naza bien. Luba. Je veux. Moi comment ça marcher maman. Loba te ba kwa tipolo motu. Okonga baba te bako yate. Ba ninga na kuna bako yate. Comment ça va faire? Na kini choko. Je vais pas la mirer ga benganga. Pas pour un bâtard. Ndeka mo ndeka. Sali puta mbongi. Lipute comme ça ma valise ni yami. Rumba. Asali mwana. Sali na jira da. Silence. Oh. Pesa ya ta libele.
Allez, 1-0. Action. Mano na mo ila rumba wa. Papa, on ngusa nini? Tena. On ngusa nini? Aningina. Alingupangisa. Ngusa nini? Alingupangisa poti. Okufa na ndenge. Akifena ngai. Pasere. Boluka bilo bopangisa. Nada yila bisuloki. Mungu tukupangisa nani? Sini wana usala zo kubeti la ina bomwana ibunga. Abaka ngo toko wapi toko na tongo kuna toko wapi. Nani dibala na ikisu dunia kama. Mwana moko epu. Tia bakidwa. Tia bro suswa. Bonjour. Bonjour. Asiante. You may be so a centre handicapé. Prenez place. Pourquoi? Vous sur la maboko. Vous doit tiba kasine pe. Kasene. Eh, nazaka so. Kasene bada kutia na. Nambanga. Bon, tukana na maboko. Sur la Zaba maboko. ndiko muyebe. Ah. Tapis les mains. Wana dai skani kwa kipanda. Mwana choko ta kwa kupungula tena kama mama na kupungula yo. Merci papa. Mai wana izala kana sabuni mbala mungu na kati. Asiante. Tata. Tomone bino boyi. Bon. Asiante. Merci maman. Merci oyibu yem. Oh papa. Ikamu na yini. Il a que c'est tout yam bibino na ise. Merci. Merci. Tingai. Tata mwamba. Ngani nakuta mwana oyo ayi lelo kwa na makambo ya sala. Oyo bazaba ndikuna ye. Tata bamwa kufa katika kula bano ya ngai. Ba le tulfe. Bazaba Bali felina. Ba le tulfe. Bazaba vile. Awana ngamuna ngamkwata mkwaba. Barubaka oyo nzambi asangisi moto akaburate. Atali. Bana nzambi mokanu na ye. C'est ça. Ibala bameka ngote kola mungwa. C'est ça. Où ça ne va pas. Ah, lisalibuyi. C'est les parents, moi j'ai lula banda kuya libala. Oya zana libala, akomi lula libanda. Lisalibuyi. Confusion ou confusion. Papa comment vous J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Yama azo binga pétage. Katiki mamba, ipa na binu biso tuza kwa ba invité bino za kwa ba invité. Moi c'est ngai. Elle s'appelle Maman Rida Mandeke Duru. Ngapang. Ngapang. Ngai kumona ngai papa Jambreze Pascal kumbi ba kama chinge mukuma mungai bende ndange toka teremia kitakate. Bobo kumbu epone. Ha? Bobo kumbu epone. Akumini. Kwate apa ngonde kiti na ngokutu mtakicha mpa zate ya mvugo ezedi. Nini waneje? Nini? Dapo Kati na muna katena leta toko komi di chatera di to veti sifle puru baja ko kitawa na rebu kunguru rini prareta muna kamte. Soki siri bakangi senti. Muna kote? dai muna ka. Akas. Papa tu kende kwa mwana bazo. Biso baboti ya mosia. Marishi lukula izaliwa na buyaki kubala mwasi. C'est ça. Ntango yo binu buyibi mwasi yazali na mandundu. Kuna na masi. Tata mosi, upesa ngomba mama reki. Tata ndima buta wa. Avio yakina kamatila mwasi. Yo kende bandu. Bongo ya avio. Bongo wa. Bongo kwa moto za bandu. Bongo asali accident. Apo sali sidate. Bongo ni. Bongo zote mali. Mbongo ya kamatila mwasi. Baka matamusi. Wana izali kutimie ya bambuka nyoso. Bamema na mwasi na avio. Yo lelo bala ko peta kambongo te bakenda ko kwa Ngara mwasi. senta mama ye. Ngara bala. Ngaga seketide. Nambala. Na bila mbona mikono. Wema kambali bala. Peta mbonga moko. Yali bumundo pesete. $50. En devise. Isala na
mwindu izali na mundele $50. Atana fala. Ama Izala na fala. izaka symbolique, izaka te oyo ludi. Te, ata tuketa ba fula. Ida problème. Oh ya mutu mwindu. Pesa na mama. Eutakina nzambe wana mama, libala ya boye. Ese mwana mikolo. Libala. Eutakina nzambe. Oya yaya, libala ya boye. Ese mwana mikolo. Tata, libala. Eutakina nzambe. Libala ya nkela. Awa baza 4 femmes. Malgré, mais baza 4 femmes. Na uninga yo, en tant que ma fils, année, ula sanga mwasi oyo ye tuilia. Bongo 4 femmes za kutanga na ngai. Papa. My baby, I love you. You. Ah! I am there. Ah! I love you. What? Are you meaning what? Pesa besi. Mais ça va comme Ya mwasi na yo. Na bien. Oh, monsieur. Acha makamba. Oh, papa, Diana. Donc ça va voir ma colonne. Mama makolo na yo bo za kofa yango sai mbo makolo ba mwasi. Atu bona ba ndundu a. Azo mako. Nana yako. Ba bien na comprendre. Mobile na nga yaka no. Yo ni quoi for sex? O te no ba moi. What for sex? Na ndendo. Na deux fois to. Oye, Bonina. Mama, zamba salenga ni lala na miko nsi citron na kwa. Soko bonjo ko mesalani. Obi, O mesala mo lemo. Libero. Bonga elo na mesaka na ebi. Mwana ko meseka ako miona. Ana sero kwa manzura. Soko libero japo msamaite. Ba pesa gani? Baba ni japo msamaite. Omoni yo. So sentenga jomba ite. Keda. Abinanga na Facebook. S'abonner au Betika Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa 72. Marina 70, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts,
International. Agence Assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Olingi osabone obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Papa, onde você engana? Oh, kasi na kanya suki. Mais on continue suki. Papa, on va continuer suki. Oh, papa, continue suki. Tu n'as pas dit. On continue suki. On va comme si on avait pas. On continue suki. On va suki na papa. Continue suki. On va suki. On va suki na papa. Maman. Oh. Mama, akati osuki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai, tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali la nango susu te. Et kati esuki ekomi yo ngai. Nasala ko suki de na kata osuki. Non, katanga suki te papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où il est levé pour dire la suki. Donc quand vous signez, nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki bele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabani. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la suki na biso. Olingi osabone obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV.